kosenga makamuso komela kaote nzamba woti wana acha kimkola ba wolole maboko pingelo mbongo bana mike baswaka na yeso ko joko kufa avant boza $2000 yanduki ko community shikito kiminda ko bana ngo kumuna na musika mwasa ko modi kako kwa na torche bungi na butu ko yaka retard ko kangele mingi kwiti na kwiti biloko mekaka musini moko bwaki o pointe sani e mbele ba ko tanga sisi class mena vina sana nshiga omona bango tazo musala tanga masana masi abala mozo mona kamne pepele jo muso mona kwa bolola tanga te zoba soka betika ko pese sentike o zana kibomoto tout le monde même na quartier pour moi ko kilo muso apesa ka moi le bali ya mwana bango rester mabale na alliance cité comme mpaka na Congo salaka attention ko nuna na nzela Congo za mama na risque Congo mimi malamu ya kote ngo bakubebisela oyo il faut ça monter na kasi na Congo hein Congo za na torture muso ko mona même chemin ko piquer pisa bipangu na bino moko parce que ko bomba ba pera kufi na mutumshi ba lingi mugando l'exabana ko badai on essaie de coopérer quand on va na bobo te so ma bloka nda bako sabinemi na olobi coopérer na mutu abi cop souci mbongo abi kino wazo souffrir na mona mutu coopérer na baninda era tati moto ba camarade ba yaba betsa mata papa na bina tsangi biso biloko za ban pourquoi ba intervention ba mwene to kemba na papa to souffrir na ye biloko na fa sa ban ya moni ba noko ba tata masi bande o mona ka so za pierre ba ka te comment na mala leka mwasi aye leka mobala aye ba komi 4 6 on peut 20 000 écoute monsieur na ko manka ba bundela ka lero za na zo na yo la force a lokwa nganga tana na famille ngana fanda na bo kilo mama me na sala wenze yoko garoko mama mwasi na ngaza me ngani make wenze wana na kitunga na chaka bango tena ngana na uchi bolamba on appelle ça 20 000 modèles servir ngana mesa on debo kota likere mbaki nzonzi yoko bikala fa vaji pananga jamais biloko be fait na pomi bala ki sasa kotambola mingi mbongo ezate oiso otambola déjà obike so otambola mingi ozite conscience comme ka faible so ozana mwasi na ndako komona même bolingo na bino za bien te na sa bolingo pe bolingo tokoli ani omona nyonso nzoto lembi motivation ekufi omona esenga ka fo bakisha bokoko bibaka baka biloko wana basa ki sasa pe bazaka soko lesi bien pété balinga so bolingo en tout cas kongoza ke mabe ya mon frère nazo ba bona sembutala nzamba sunga pe ko bande tozo bina ba fautif pas même toi tu as raison ah pays nana ko lebela babola na TV ne bela ka fati to mona ka bola ta kale nyonso biki na maboko kende zonga est-ce que kune kwei ukonti bocho mukonza mboga na mbulungana oya bengi bino bosale na yero bosunda yo bende ko piye bala bakapolele ha là ça na ba matériel na balingi na zaka propre ta et tout cas couper modina fona ko plonger rete pantalon aucun même bisa bende ko kufa faut modina là mais on a une mission de service ndaka to semisi balingi na inongo omuna na mukemke na cité to mela moi chembe na zongi na tali mai na musika eninge na balingi ro to sana na zongi souci ya tala to ningi loko to sala te omboke zo kweya tala soka lingi mwasi te omona kaka to saka na mbongo mwasi saka négligé yo moko na jipi mituka mwasi saka bwana na na yo et puis mwasi soka lingi te omona to tigele combien sani no pepele omekuta sai na cheri mande ile so meka okozonga zo kama na zone te ba sere problème ndako saka na ordre ate zanga mbetu omona ke kinye zao ozo conscience que ndamo ko fona pesa vina nga raison ko pinga na kusala omama na witara ki mandako ba para ba kufika ba ko tamanta na nzela ba ko pesa kuma ko takana lewa na kutana mwana moka nefa ba ngora kanga zo nseshi bonka mwana ngo ati ba jong tangate tana koma di banda na ya munene shemisa na sila kinzo to ngabotika peto ko nataka
Ah, mais attaqué déjà. Oh. Personne va aller voir pourquoi mon imana bana kidi ba benga PC 2000 faut foutre ba yako koma ba nyungwama ya mapa. Ba yana ya 30 ans bazela dam. Le ka uta foutre ba nyungwama. Tala mwana mkaba ndiko za engagement tie ba yava. Ba to mana kisasa na mana filme. Ngase mwana kana mijambika. Na nini? Bena lukia simite na nyungwama bembele. Mwa kima quartier sa te pi anga. Bile pe ba mama mapa baninga bakota ka 21 na kusema mapa na 21 zane matanga na bata mimi na simati 21 tele ba mama mapa bazaka na ki pia ka po nyona ma te vu ba vu na loba se écoute mon frère comme maka ba bina sali po ngani tanga masolo boucle. Merci Dabino Nyoso oyo bolandaka penza ba chaîne na kitoko. Babina sali po ngani tanga masolo boucle. Lo to penza na oyo alobaka bien na kata RD Congo pe mokili mobimba. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Pasteur John, lelo vraiment parce que bakomi koloba mingi ndenge makambo elekaki na concert oyo ya Pasteur Mike ndenge vraiment Pasteur Mike bakufaki siko Pasteur Mike asengi pardon pe a pesi ba déloyance na famille nyonso tout oyo bakufaki. Mais on est dans makambo ya vie donc babandeni. Likambo za ye moko mutaproposa kia sala. O bakende ke balandaka. Makambo nzambe soko maniko sanctionner makambo sous pesa toujours petit pas. On va très bien. Omoni on message ça boy. Il faut que koyeba. Nzela nzambe to comprendre raté. Yo kanga bien. Nzambe ça très compliqué mais ça simple. Na nini? Tuninga bien. Omoni osambela za ko prier à l'angité. Yo kanga bien. Nazo kende bien. Ah. Osambela za ko ganga te tongo tipo ka tomo na lo ka priaka. Osambela za te ko sa na bible tongo na sali prier pour que chrétien yeyo. Osambela za place ba to bazate. Nandanga bien. Nde place ko ta ola sagina za nzanga. Nzambe nenga za wana mon frère yokanga soso na zokende aoye ba stade ko komi ko tondisa na lendi ko lobalika mboyi eza question moko tona borango so na répondre ka po d'abord e busi da bibembi ba kufeli batindaki batu bakena ndenge ya kosambela nzambe bako muziki nzambe ti bazoni bibembi na ebite ta tonza mazo de façon na ipo ba chrétien ba akufaka na juger muto ça concert na juger ko ba kufelité. Le problème est est-ce que makambo bozo sala bozo tout na batema nzambe ya solo kala ngana ni batoko ba beta ba stade makambo même terrain ka ko l'église na yo donc ndeko tia na wenze o sansa batoko na terrain municipal terrain ya basosa ya terrain wa il faut tout na nzambe na sa campagne moko pona ko benga batu baya oyebi ke ba musique chrétienne na ba campagne c'est le moyen de évangélisation. On est très bien nazolanda. On a mis très bien. Alandi. Oyebi, osambela nzambe za propagande pour l'élection mokili. Tant que tu as l'évangile, et za propagande de sakana, c'est ni. C'est ni ça la propagande pour le luka. Moi de chaka bandera na nzela. O mana mate. Bandera bandi fotenga. O to ko fote ndaleki, o ma fote ta kwa akwai. Na nzela nzambe election mosala nzambe na ma secrétaire za comprendre ba balinga nzambe wana tana mutu. Soko moni passer la zote eza déjà élection ko likakota batulo lola. Aucune église n'est pas dit que bongo limotema. Ko yembela nzambe n'est pas dit que on a le clair otombo na fa normal. Kala ba chrétien kala na ba yembela kala na ba santu na ba tunyoso. Ba zala na titu mo be so moni ki mosambeli yeyo azala chrétien to mondimi to moyembi to na. Mais les jeux bana susute. Magatu ba bakate ben sodi Bilambe ko sabine te so mon frère attitude de chocarod na jugé était dans cette biso son akati lelo na be biso ko mona motel ndenga sa ko telo sentir que metel comme ya mbwaki là so ko tali bibi yango ko ya mema ko ça ba verser et lobi makambo ya so bana monoko te ko bandimi voilà na so bana polele mon frère et comme le dit so ko zangi offrande so kana soni et dit comme so ko umela so bala te o bala ka te fona nini ndamo conjeture la passe na mettre lo ko chela et c'est ngana moyi libala na za combattre na za so dinene mo et là là
nazani na conjoncture mo na lingo na vina ko mati mususu te e bele baza na ndina tika la pia comme ko zali pa fongoli vina yi mususu ko nazani le ko koti na challenge alingi risque na risque pesa risque et ça on comprend tout le monde n'est pas tout le monde mais tout le monde pas tout le monde on va comme na bana tout le monde n'est pas tout le monde voilà. Mais tout le monde est tout le monde ngana to za ba to makamuna na kolinga te yo ngana na 20 dollars na ko engagement ka mineni yo ko na 20 dollars beza yango te fona ko na sambo ko na banda sans comprendre vie mutu sur moi na zali abu frère nazo ba no clair combien de bateaux malembe ko luka via kangi motengo ba choli et ça na ba yaya so ko na famille frère ko ko se kai et mona yaya moko kanu ndelo ngelo ko te bateau ko fike yaya moko zoba comment ça va makambo senga tina ndia misala ya pamba misala ya pamba nanda zo la mboka zo bomba sabi boyeba influence zo la ta veste to fa na mbalo to mbalo kolo influence za kana lipapa azeli ka soka ne bakope za bibamba o milinga zo ba 3000 5000 ala kabino makola matakabisite yo ko chola on a vérité ça na programme nzambe na mutu ko le kamtaki église yo ko l'église tangi bibe to kumizo mais ça ko zo mbe fezo ba fia ba tout ça to yeba ba melo mbono ko zo fenzo ko tiki ba dégâts tu na zo ke ndasamba la katem makambo ya to mwana mutama na ba projet ele ka tam ta fondé cette église on a bayelona soka comme mutu munene ngomba bibamba ya fili wana asana ngo boutique pourquoi kangi motema ndini place na panza na batute bana ko sa piaker na sala garia comme on a commencé à semi au moment où on senti que fini ngeza passe et bela basana bolingwa nzambe ko le kapitaki église chozo kanga et bela fa na zo sa o tota sentiment pembeni landa penanga musique chrétien binega volume landa ko choka musique moki quand on va musique chrétien ça na danse nango na veto ba musique utalola et yembeli ya ba chrétien na elateli na elobeli différent lere bunga parce que oyebi yo moko na oloba ba conseil to ke ndanga ba stade ya batamuki ba sala ba prouver ko tala nange matina teki ba disque na meka stade so ke tondi na yebani ba misel kati mo koti na je oro mo tuna nzambe ke na sala campagne ya solo benga na sala tope boke na sentiment ko ya renga pena ni boko bo misa batu na sinzamba za dege ya kate je te dis azo pesa conseil sérieux masenga ba connaissance na famille wana oyo ba kufeli ndeko ngana yiba na senga pardon ke mango zonga na tuniyo na yiba chopsi na senga pardon pour na senga bango pardon comme ka solo lika ke bana mwana saka moyibi na senga pardon bolonga koma moyibi so ko comprendre on a lo ba makama miki mon frère yo kanga penza tozo kenda la lettre lelo yo kama kam tozo kenda ngwa est-ce que oyebi ke na vie pose à la considérer faut ba mona quelque chose selon lelo mais ngana ko bisayo vie pose à la considérer eza elambate eza mbongo te vie eza présence ya ngamutu so botuni ka ndeni John azali botuna ko etikalité soki naza sele na koki déjà nga kala biloko ezaka na ba 80 ti ba 90 oyebi ke époque génération ko banda ba Lumumba tino ba Mobutu makambo eko beba mingi na ba so na lobi tenda bien na ba 91 monande ti ba 95 nde place penza qui civilisation qui civisme et biso ba congolais pende kufi génération ba 90 ti ba 2000 ti lelo fin aussi sa classe c'était le quoi la illettré kala ba yaya kala batanga kite mais somo zotam ndenta si sa classe azo sama comme na contrôle azana pauvreté na abomba azana mosi moko balingana mosi azo sentir mobala asanga trim na kolinga libela ba ki église te ba prier te mais bazana botosi moko boy mobala ko zatera moni ba bokula bikitisi abiki na zana arena zimwana ba fona mikitsa lelo ko mona ba jeune garçon azana mwana ba tout ça ndo azo funga même mosi na miso mama ba ngozo kamo on a zo belo sérieux nous sommes mona sali mariage toye mais que notre fille na libala makambo bala zo sala mosi na libala bokolo ba te pasa bala yi libala zo ko benda mko ta bate comment ngana zo kisa peka ba yaka ngana ko libanda bo mwana tina ko na âge ba 25 ans na mona mariage ata 18 na miso mais mabala tout le monde ba sel ngana ba yaka quartier wapi tu esaka poser mais ba saba kanona pas monter ba masa pe ba se ko la bana ba osanti ke libala sans affection to pesa pe libala faut qu'il tata kuté na lipa la na toko lo santi ko ba lingani avenir les a ma yelo ko pesa ba touriste pesa ko tuna mbongo ezalaka wapi kenda wapi lelo so ça comprendre nga makamna loba ya mwana pasteur John sikoyo bato ne bakufi boy nana okunda bango ndeko wana etalinga ite tuna kolona ngo nzo beto ba briefing seré wana tuna ko alobi da pa nanga sibi yoko tuna ngalo kwa ngande na ya na lobelo pare za pa wana tuna mutabomisi ba tunda ndana zo pesa ka conseil oto ke ni makambo za sérieux ngana ngo ba makambo nyonso problème nanga za boy naza na pesa ya dignité ezalaka kala na Congo
oyo toza kobanga bapapa bato sa babonga omoni papa bakinga de oyoki soni papa ozobengela bino eza mwana oto mobangi yo ntango susete soki te na papa batazaka sentinelle soki abenge na mosika otremi nano oye kopesa na to eke papa abenginga lelo ekenda wapi eloko na otuna ti lelo bamama oteyebaka batangaki te basisaka klasi te mais soki ozopesa bana mosusu conseil bapeti bazovanda bazoyoka mama alobi ekenda wapi mais na kala toanda kolia bandaka bavoisin mais lelo nyonso bomaka kindoki mais yango tozoloba te famille toyokosoba exemple série nga nayebi kala ezali soki toke kolia mpe bato toyi soki mpe na bino olie te fo babeta yo otondeli wapi il faut justifier lelo makambo wana esila mais soki otali bato yango ya kala bazalaka na mbongo mpenza te lokola lelo ndenge mbongo ye mais valeur bato esili oyebi ke kala kongo ezalaka na bomengo makasi te na babola mais babola bazalaka na vie moko très à l'aise ozosentir ke chaque moto azorespecte ra na ye omona fille azokende libala ralinga mobala yo tunono mama omona bayaya quartier bozopesa conseil yaya loko ozwi libala profite baota teke mobala ye na lipapa na tricot bayebika lokwa balingani avenir ekoya mais mobali soki alingi mwasi seke quelque chose eza na bon mpe kosimba lelo bakoma koya libala mpo tala matériel alati sapatu nini tonde libala mais isusu na ekala libala ezaka boye te ndeko nanga napesa conseil lelo bafille batikali ya kotula bozokoselaka église eza makambo nazolobaka awa bolingi kotala matériel kotala mobali na pantalon na chemise te talaka mobali na venir maloba koyebisa ye na vérité kobunga te eloko tala maloba lokuta na maloba solo kobunga te nakolakisa o $200 mene na lokuta nakoyona maloba pia komoni bapambe bato bacele mais soko tangomi nanga avendele efungwami moi-même ezangi lelo na Congo nazobetela histoire vrai ebela mabala toke nazoyeba kaka awa eya pende ya bolinga nzambe te baposa nzoto na beglise okokende ozomona makambo mosusu bazokoteya paster ozoteya na parti pris bandimi bakomi lokola ekipe avita na imana kote bapesa kofrande ozokumisa bango mingi lokola baloreya bato bapesaka eloko te bambwakela leri nyonso eglise ekoteya boye bible oyo omemi bajuge nani mpe bando juge bato yango wana mpenza komi eglise ekomi na basentiment mobala na eglise akosala 4 atika na kiti wana akokima ye mokosala babengana likwa mate ya paster nazobelo polele bamati oyo toyebaka ke nzambe akosala kaka ezalaka te beglise alo ekomi paster so amoni eutala nazoba no mon frère nzambe tolingi ye tokute na bato bazotenga biso nzela nzambe beglise ebele ekomi lokwa magablo beglise ebele ekomi lokwa badesa esete ti tomonaka dimanche beglise etandami bizi na quartier zoko badesa esete ke na parking ezobula soko yokinga mais décision oyo ya ministre ndenge azwi mpona baeglise décision ministre aza mpona église anazo aca badécision ebele kosala na congo solo d'église kenga na bambaro eza ebelebele bato bazoboma mboka mpe bango wana leli na makambo ezanga ntina babari mpo bakanga yango te ebela basashe tondi balabala bama ya kana moko tous les ma ya kisasa apart ma ya njili mwa moke okokatela makolo kwa jésus ne bali etonda baplastique paster lelo tokomona na réseaux sociaux bazobambela paster Marcelo oyo akufelaki mwasi bazobambela ye chiffre fille moko boye ke abala yeke abali problème eza te aza paster so oyo azalaki oso koza na mwasi soki mwasi boboyani nde akufi ezala mwasi nayebi te so nga aza mobali nayebi te soki na basi bakosala yango mpe frère ozalaki na mwasi bolalaka na ye bolamukaka na ye sikoyo vide etikala na 1 mois 2 mois 3 mois foza motema monene yaya ozalaka na mposa oremplace mosusu même l'équipe tolingaka vide te soki rouge eza te fo remplace mpe ekipe eza na décadence te botikaka kotisa mwasi atia na ndako eza mabe te premier bolingo ezaka ya mur ya mibale soki yoka bolingo nyonso ebandela kotya lito eza volontaire bolingo oyo ekomaka ya mibale esa kokomi na contre temps eza si bolingo te ezaka nyonso soulage na longo na badifficulté oyo tala bisi tomataka biso moko tolingaka na bisi tomataka taxi soki eza mpai na nzela biso bamataka biso totunaka te loko ezaka bisi te mata otelema ovanda puvigoko okoma deuxième bolingo batango na motema te toyeka tosikisa vie oh merde seke alingaka bakende kaka batunaka te batunaka na premier amour yokontinue ofandaki na kiti na bisa liboso okapine ekufi bamasi na bisa mibefone kaka kiti efana okotikala kende lelo ekomi ya population omi koepousse alingaka yango nayebisi yo wana ekomi akende kaka tuna te shaka tokoma nazopesa baide sérieux yebaka mokili ndenge eza nazobetelo yoka oyebi lelo na mokili soki otali la plupart ya vie tozovivre eza makambo ezobala na biso te
biso tolingi biso mais tozo comprendre te au juste kali nini eza liboso na biso vie ezofungwama te on a fungola bato awa kandanga bien voilà biso nyonso toa na RDC mutu bakangi esingana maboko na makolo aza te mais tozobundabunda mpo na vi tobimaka mais tozomona ke tia avancement eza te kalkini tokobeta mpo tobima na tru oyo pesanga matoi yoka tozoyoka pour simple court simple ya simple ngana makambo mokili moko te na kotia yango kozala kaka yo nde soko komplike obebeli yo soko oyokinga ofungwami ngana yaka na mateya oyo nayebi ke nzambe aza sapesa biso prema toza na mokili vi oyo toza awa nzambe aza su te nzambe azozela biso na kolala na kotambola na boye oyo etali kolatela mba na nga nzambe te kobima na nga nzambe te kolia na nga nzambe te soki natomi te kotikanga nalala nzala maza na nga soki nakufi nakoti lola va mpo naboyaki kobina nza zoba soki nalesinga kobatela pongi na nga alota malamu longo otondeko eza courage nga na bombo na butu yebaka makambo na yo na banka nzambe eloko ezali na kongo mokili mobimba bobambela nzambe makambo etali ye te bambela nzambe soko matia avio esali crash nzambe nzambe abati te kweya yoka makambo na oloba problème soki naopesa bato coursere yango mboka nyonso kozala yoka kobongana yo etali pe yo konyata te kobongana eza courage na koto koponelela kobonga eza lokola match biso bajoueur tolati varese moko biso tu toza bato talaka nimero nini olati na nsima na ye ataka te na ye défenseur na botini moko varese moko terrain moko poste na nga na se yo oyo mokili oyeli komata na teki nobi kobeta cobo te okosangwa pamba yeba poste oyeli ngana ya défenseur asopaka te mosala na ye codine misala reporter ya kotindika ya kobengana bakompagnie nde biso numéro 10 nakabolaka bale wana badirecteur baministre mpo bakabaka pays numéro 9 atiaka bi mpo ekipe gagné président ye soki abimi komeke na marokaka abimaki président surumbo mboka gardien nde ezaka mingi bana basi basoka basili mpo bangonga bana na course wana bana yoka course bazoka banini basi baza bagardien ato otyeki soki abenge ezala na course okozala mwasi ato otina mbongo soki agangi na bifambe kobima te eza yanga fanda soki ozo comprendre schéma oyo kuna ozopesa bino simple parce que dossier akokomisa yo motu oyo boyoka bate yoka ni église ni satan satan kokanga yo nde soki ozwi mbongo akoti mbulungana na motu mpo kende osisa mbongo projet ebeba satan kokanga mpe abike na famille soki ozwi kosunga famille motema nde eza mawa tika mpe biso kwe okweya oremelaka teke bato malamu bazwaka vite bato basaka makambo mabe nde bazwaka mbongo cetadike oyo soki azwi mbongo akotomba lokumu na nga akobebisela yanga bato kokabela famille te eni ntango koya misi bakokota nganga bakobeba oyo azaka na susi ya famille makasi yo kokamaka atanga ta bonga te azanga na nini motema muta malamu eleki mutu asisa badiplome yango omoni bakakombati soki otala bato aza na misala molili ye te kupe kosa bino te ande na makambo malamu azanga bato apui te satan baka oyo azaka mutu avante satan na famille omoni oyo aza na mawa famille te akotouche bato motema baede ye ntango bakolia akepe akimi satan ayebaki atiki bino na dega akebebisa kote mosusu mais mutu malamu mwasi mobali nzambe akofrene ye akopekise kobala avant nazoyo banopolele yoka kuro bato bakotala comportement na bakanisa ke ye mpenza lisuma te satan ayebi yoki aza na makambo na kati ozala danger oyo soki afungwami atatanga te kosunga famille a partir ya oyo bakobonga likolo na ye tikanake na kala awo bao basisa classe atiki bango bazwa yo tanga te afrena yo omona ba basisa classe basaka misere me boboto bolingo nzambe atia na yo kozala na bango te baza na mwa mbongo mefamille ekenda panti misu bazolela misu baoseka mais yo soba mokolo kozwa plan opesi famille lokwa ordre wana ya solo nazobetolo bahistoire série ya vie batei bamemelo na distraction te vie eza bagare ya yo na nzambe ndenge atya yo chaque mutu azalaka na poste aza paser te ya biso moza na limite oyebi nyonso te na vie ya mutu oza loteyaka biso moza na makambo mosusu na ndako okoka kosala tosenga mpe nzambe pardon me na moyo te otei so baza comprendre po tomonake motu mosusu aza na mbongo bakabaka te na pasi aza na mbongo te nazobetela yo badossier sérieux yango nalobela yo yoka makambo naloba kaliki soki akobima na piège oyo nde eza boye 1 ennemi na yo numéro 1 eza yo moko yokanga kuli yango naokende omonaki otikala nsima okosela bato pamba 1 kobanda kobonga na vie eutaka na soko obimi okeya te ozwi eloko te soki osali 2 heures bita 3 heures bita ozongi na poko asaba tuna yo ozongi mpe bien ozongi yo moko ozobake na otisele makolo ntango batuni ozongi soko obungi te oyebi deja nyonso okomi na maturité parce que kalikile kopesa okroche mpo ozali prese sur famille te babotaki yo bakolisi yo bakozanga résultat
ce que si ma bête tolo ce que si mi ko mo tango goy goy na mona famille ba botio ba police le ko so ka tuma misi ko tango ko mo paya kaka famille ba tonyo lusu na zo betelo ba histoire vrai ce qui na ote mama botaki yo ce maman te moko papa na sala perte na banu oui pourquoi voilà résultat de justifier ba pesa mto qualification si vous comprenez voilà si vous avez un résultat mabe otika la fin na so consulter tous les malams et kendaka bien zanga kotanga bimato yebata ko koma kombo na hote sala ka misala pamba koma na mbongo bando kulu solo ba matanga lokolo si sa classe voilà wa si sa classe soka zapia ka mo lokolo lisuma ouais na tongo sala mana nga devoir na mona zaki to yeba ko la tsai azo betelo shema ko ya na zo biso ba merci c'est na luvanium na zo betelo ba dossier soko ki makamna lo ba clair yango moni vu eza yo moko s'imposer ba wele la poste na terrain politique la titulaire wele la poste na mokili poste na valeur ba ko pesa respect na moko ba kuto nango yo moko bi ko lukela réseau te ko kwa na shit ko linga ka toza la second ko ya réserve te l'équipe on na ketala ta équipe zo pour la me batiko ke si ça match quantité c'est comme ça filter la modèle ni quand tu as la ni bataka ba mettre ni samutu yo ka stade bo changer quand tu as na base quand tu as la bien so na ko ta su na nani mama ko ya boyete na so pesa conseil ya moninga na tombo kelanga tongo na timbera po simba nzamba chabiso tuna mukiri prière moko te ko changer ba donner na ngaso inga moko na pesi vif vert les pasteurs sont à chepe de bo ba donner ya ba cha batu maboko ba kenda balala na so pesa conseil na vif oyeba nzamba pesa mutu na mutu devoir eza lokola autorité moko nzamba tiela biso to domina satan yeba meteza na nzela satan. Comment jeune garçon a tient moi sixième, a mon bon nzela mai, ma kende église té, azongi kope bando simba. Organisation ni azaki na ngona ki désolé zaka célibataire bilanga langwa. Banda komi na mwasi komi na ndako komi na melo kwa mtake classe, on doit mtake église. Bateye te me conscience yé. Ma mo kendaka ne kala ekufi, makelo sambote. Abandi ko ke landa kumawa. Mbongo na soke ko selanga mwana. Mwasi onanga ko to ko futra sona sana seki na ko ya lo lobby. Kaliki ngo wiki wapi na saka na satan. On zela satan fo lango si sambo. Comment comme na mayele mais ça que l'église ou comme comme mayele na ndimaki tena kuite zali na ngo ko futela ide wana weza na biso nyonso soko boya ngo yo moko lingisi ko yote ko bonga eza différent na kozwa na koki ko benga manazo amena bonga te ko zwana la sike na ko dépendre na batute na ko futela ndako na kozana masi na ba to vivre à l'aise ko pesa ko ndende na ko kokate mais ko tunya ngani kokoto me foti na ngate na soko muke ko kinabi na biso mo zune soko je belo kabeli batutu to monte ale kambo so elo ya zengi so ba bola ne muke ko na ko pesa biso rezo to boya to kamera pasi nyose batu bazwa on to bima ba bolole sala musala ngai te or vie na ba no makambo sérieux partout ko kenda to ke l'église nini avozo ali pa faut transpirer soko chelo ni na mo ito ndimi kopite prière moko ta ko chasser pauvreté sana mokili à part ko bini ba ko kanga mais to mona ba to akala blo rezo ya likolo ndeko nanga makamba manu ane zaki ya moko kala ekutika ko zalaka te yesu moko mokina bango nzela ni yela yesu a souffra ti azonga lapa abina saki mokili me banyoko linga po yeba ke zaki ya solo aka na mandat d'amener alola okobotama okokola okosufrir aboko ya comment tant passe lingaka koma kenda ko pena libanga na miso bonga na kimakila alobaki ni papa soki te longola nzela o po mona ki dani mo ko kende ki suke za danger nazali na plan complet yo nanga oza na plan te balaka ko bonga te ondima goigo ya nini miko eza na classe ofando yo c'est la ville kwa na ndoto oza pe na yaena ni ngola ba mama quartier musoso mona komi na 70 zo profiter ko teka makala nguba maki papa moko ba alembe rapper na zo ndaka musana tonga na onatra salaire mame pera ya kata afani pour fonda ke kar papa ya ko faka pema comment zo forcer ko luka ngana sana mikuwa makasi na family nini mo eza na beli teme na tiki vivo boye ko comprendre le ça ndoko ba fale na yango nde oui pasteur lelo penza tozomona ba jeune ebele bazali kobala mais ba jeune mabala ezopanzana mais surtout ba jeune biso pe oyo ba artiste ndeko wana moi ezomirati yoka tona banzela foyeba kozala artiste koyebana ezana makamoko différent d'ailleurs secret koyebana mukoba ko betelo dossier ko boya ko sala musala wana
koyeba neza na ba piste moko soko yebite za danger. Est-ce que ça comprend? Ngalo baboy. Musu so mona yebana lokwa neti mwa muke na yebani boy. Oresuka awa nzoka na sima kote yao. Nazaka na mutu moko ba kochanga lokwa entraîner. Na ndemo ke bakisa ou bakisa oyo. Bikilo ya ko pesa nga. Ya onde sa kibino boye banga. Ndoka na pembeni bikilo onde so dukelanga ba malheur. Oh. So ça comprend. Ouais. Vous comprenez nga? Être artiste, so moni nzamba sali ezaka na mpe bien mais la plupart ya kaka. Kisi ya koyeba nene kisi ya mbongo na kilo. Oh. Diki sambong. Na so mettre le dossier. Fanda na quartier, au mona batu babuzu meka kozwa, baza ebele ba yeba na te. Ko ebele mutu keleka na prince ba bangote. C'est bakuta na mbongo basomba. Mais koyeba na pe ba yeba yo ce qui fait étayer. Koyeba ne zambongo te ça de succès. Ya moni succès pour l'ongolo na cette tombe batu ba mona. Ezaka kilo koleka kisi ya mbongo. Pourquoi te bele ba luka mbongo bazwa? Après la question parce que koyeba na TV. Na ba musique na ba ko ba yeba yi. Ça vous comprendre. Mais koyeba na yango moko eza pétété. Na pas ce conseil. Voilà. Ce que moni mutayeba na tangi succès na ete ezaka na ngoti suka. Atosi bikila moko to na sima bikila ndo succès no banda. To ba leader mingi batika la kasen. Ya moni kosenga kama kamushe komela ka hote. Nzamba ko hote ngo nazo kimukola ba wolole maboko pingole mbongo bana mise baswaka. Na yo soko kufa van. Boza $2000 yanduki. Au community shikito kiminda kubana ngo kumuna na musika. Mwasa komo dukaka lokwa na torche bungi na butu. Kuyaka retard ko kangele mingi kwiti na kwiti biloko mekaka musini moko bwaki o pointe sani. Fami ba choka zetu bali ba ke shikito angini ba kota na butu pa mandoka $1000 beni babandi. Le musiso mona zana $5000 $10,000 ndenga bimana tongo kwa diete. Kali mazongi poma zana charge ko boma mbongo koleka yo de biloko na foyebaka. Mutu aza giga. Soko za 1 giga suka wana, soko za 2 giga suka wana, 10 giga suka 10 giga. E mbele ba ko tanga sisi classe mais na vina sana 1 giga. Omona bango ta zo musala tanga masaka na masi. Abala mozo mona kamne pepele. Jo muso mona kwa bolola tanga te zo na soko betika ko pension sentike. O zana kibomoto tout le monde même na quartier. Pour ko kilo muso apesa ka moi, le bale ya mwana bango rester mabale na alliance cité. Pona nini? Giga ozo peser. Par rapport à moi quoi kenda babale na alliance. Mais soka ya lobi le bitia ko baruka ma dudu banda bala mama mba ne makoma kasi me bolia mbongo na ye. Mais ye bali mbongo na hote. Soka ko mon frère la ye, ba so yambo kwa shikito. Pas bi ke ozale keleke. Oyebi civisme, oyebi ko vivre bi cheke. O mo te bozo o bo frère ye. La mine fa lobi yo ya ka jeudi. Bozo dimi bozo lipa. Eloko wana ezangi bato. Ko kabe uta te posa kana mbo. Okoza na rien me motema wana. Tongona na banzela ba voiture la chere le caravane mike ba bima bazo senga. Bobi ke kongeza na passe. Toi qui tu as vite pesa ta 2000 francs kaka. Ma ota bana bela madela na poche. Alors ça ta bana siboko ngoko ezanga tina keka na ndoko bwa kimi ba moneka. Mais pour pesa ba bola rien. Musu sur mona lekita msina weba frena talika buna mbongo pesa so lukwa. Abisi 1000 francs pesi bana wana. Mona fa na kata tombo di vitre. Ba congolais. On a bisayo esprit. Wana gani bikila nganga. Ilanga senga kabate. Mama, mon frère, babanga. Nazolo bela au sérieux. Toi na mboka moko ndeko nanga fanda kanyana makamba batu. Bino ndi baba chroniqueur ba journaliste. Bana droit koloba. Mais na pesa conseil. Poko mampaka na Congo salaka attention. Konuna na nzela Congo za mama na risque. Congo mimi malamu ya kote na bobeli c'est la oyo. Il faut ça monter na makasi na Congo hein. Comment ça va torturer nous sommes comme même chez nous on piquer visa. Nous prendre la bino moko. Parce que quoi bon baba. Pera kufi. Nous nous sommes ligne nous dans l'examen na faut badai. Est-ce que vous comprenez nga? On dit bien. Naza maseno obeta na mona sel mo baraka na poto. Ay ko la sa famille na Afrika. E balana kina mobile na ngasko to tout ça la demi-fête pour bon na pela lingabino na tcheka tiki kaka bandeko na eta bazo sukola to ça boye bachele bon na kwa na faire ça na ki na songa potete bakunda awa mobala je te dis devant Dieu mobala songa imoko bato bomi seka bandeko na propre bakola kana ye faut tout na tomba zaka kokola rivalité ni bazaka nango ezana kamsino motema ezalaka yo yebite mutu msaba ke oya kobonga vanga te ezali mutu zo mona tata masa bana yana ngaba kobonga fa yanga te tsaje kutala bino na ba piège mutu mona te musa tuna kabana bino ndeni mwana aza boni oyo so bika baza mona bani baza kaninyo
boni mwana ngana pesa ko basaka ni azali kwa yeba détecter pe ba akininga na pièce toi ça voilà nazo mettre ba dossier zalaka sage na vie ko livra makamno bi livra te so bazana mbonga bibamba ko tala famille ningi te au tala famille ningi te na pesa conseil beaucoup dans ba fête na matang ya pamba keba bazo sondara ba pese yo on dit maintenant gâté koloka kale zaka ya mbongo koloka lelo ko maka na misu makasi combien de jeunes ba koti cimetière to quand ba accident ba nini jokande ba famille kako bambrima obunda na passe son bitellement na bi banano tongi te za terapa biso betika kina koma na mabele loko ba kola sa mabele tanda basali ne bitete tinda bakota na sa moto nazo mettre ba dossier ngana na seri moroboy abala ki légalement ba balé na mobali. Et puis en tout cas maman na yebisa ki ko mala fille wana te kolone za kama be biso tu toba congolais to sana kindo kimia bango eleki achaki tembe oh nazo bano clair acha abali fille apesi mbongo nyoso babine pe bala pe mobali na butu wana soki andeni bobenga wana okichudi acha pa pesi mbongo abali nyoso asenga ki ba pesa libi kana comprendre sili moi ça ya libala 10 ans azokaze mité mais l'hôpital ba ka bien basimba moi ça n'a pas pu faire opérer ce qui 12 fois mais il y a foutu une blonde na lo baba histoire vrai so kanga fi wana kota lelo mabele avant kota mabele mema mobali mongo ba malade ezaka muketa be ba leza bocho hôpital tant bando kunise des semaines bande ozonga Rachid moko yaka wana soko ozongi chimique ko ça pour mourir bimaraga bampulu babetaka ya tongana moko 15 $. C'est bazali c'est que non akosala une semaine fois yango 3 na tongo 3 na poko yo se yota bampulu te $45 $45 otali budget compagnie vous savez salaka otali salaire na bampulu balani te ngana saka 2 heures du temps on futa nga 5 000 francs so bampulu ka moko be $15 libala ko vanda fanda wape ndeka ministre te yana kamzizo sindani tumepita kimi na saka pe mabete na sindani maboka batu mabete na sindani maboka ba docteur on comprend nga je comprends sala na zana kamzizo tika yana ba charge toloba ndeko nanga toloba po toloba yana batimisa zo tambra bazawa na te ndimelanga on comprend nga très bien voilà ngana mwana mobali penda akima mwasi na bana sake nda voyage te alongo bunga ake matete bani ayi mwana mwasi akima anenga na kitasa azana charge l'équipe ya charge na ko par ba charge ezali ngana mwana camion zo ko ba kilomètre bite bo kitana bo kita 3 ko la likolo na zema na vira to ko baluka c'est ko kimwengi te to lingi mbongo meto batela ka camion na mwana ba charge wana mingi yela ba soda mwana te ba soda soka vanda ba miteka na bana ba Kongo akesu kuna kusali bar asali so foi asindoli bana kote so ake butemba comme si na foyer kuna soda so ake 5 mita so ko zana 5 foyer to ka ba bushada makanga ba dam ngana binde ona mo ba uma na 12 bana ngana sana ndeko na ngakutu propre na wota ngakoma kaza siko letina akendaka kwa muta bali wana mbele aboti ba misaka ndako tinde na kayungula abota ba mibale eko ke na kamwene soki babenga bakoteni yango wana azamba siko azamba libumbashi comme na bana 4 ye mwazo ba bana onde ne ba abosa na yeso na ngaka ba soda pour makama mindike ko tabana mutuko le ka foyer soka ke ya na kene munition dozemo na mutoka munition tala omani tala yana ba yomani comme ça makama kwa soda soda za kwa nyama so nyama soka bota kipate bana bakewa omona mama nini anyoka bana balandai na teso na rubani ya mwana benda vi ndoko na ngalo kama lem tozana l'air on nazo songela confier na nzambe esprit za na courage distraction moko yana Kongo ya masanga passe eza partout ba kindeli biso baba tala ba jeune tout ata za na finité na quel salaire wana pourquoi na quel salaire pour le salaire pinekala or ba courage ba binaka ba yuma et de faire ne kala ya soli kama makolo bato penda biseza atali ko pambonge ba ni tena moto na so moto na ko na fana bo ma journée na kolia ni
côté na te misenga 17000 nde na mbesa ndu tiki ngasa na kubunga kaka 3000 la moto koti malewa 15000 na kusonga tongo chando et yo fana somela de bien na basisike yaza na ngola okatindela nga chadi oya nga paria za otali masi bosore na Facebook e pecho ndenga zoni nyanga boko mayanga komona yo zoke na distraction o wana zo timbela ka kongo zoke na pass to komina tebe langa sona sakani na kase koka ekokauka lezo na di papa molo kwa frère moko esila moko kita ondira mbriage na attaque ozomona azawana te azotala ka lobe ko futa nini bana babiso yo toleka sima nazobetela yo soko fane kalame biso toleke tala bayangwe naza pili kuna boleka yo eloko zosepe na bandango na tala feni nango molili shebiso na moni pera ndakufa bana sele baboti mibali batima bana tubo yenga konanga natika na papa so bana tala bato wa kizengi na kudai kwa akena nzela mai sai banage amata baliniere obe na kwa baliniere afanda undire mboka tendo kana keluka depa nyambisi aya kisa serengi biso ba vigila onza mazotala to sambelite zwa vie auto programme yeba makamna loba komona ka Congo fete Congo za ko beba misiba mona clair kene aéroport ba voyager kene wente ngombe sili nazobetela yo so mona ni ya même en foutement là ta propre famille ma ke en fouter hein yeba ndebo bambela nyaso sata lokashi nangeleki na beba sata kama papa bichaka ngayo yo moko tongo tipo ko liete batutu ba sepembe no bakini ena nzala musuma masa bakomo kimelo bali suma masa so bovana za kapia kere to afena via ba sei batamki ba kima yo masi no bakini bongo sata ko sele tongo tipo ko afena sata sangi matoni bongo kanga museleta courage ko iba na nzungu afutimi ke batu balala nzaka yo saka na sata ate mi yoka bobolole masi na kimye bongo sata zela yo oni mo ko se sata makambebele boy nasaki ba seksiga na ni sa bolere bo kamera sa kama kamletare ete bodi ashiri kaka mais Pasteur John phénomène moi comme vous les kana lelo na Kinshasa papa akufi atiki lopango mais comme nango ya papa leki ezala nango partout yango moni so za coopérer ko tamba na ba bobe to so ba bloka nda ba sa binemi na olobi coopérer na muta ebikop souci mbongo abiki no wazo souffrir na mona muta coopérer na baninda era tati moto ba camarade ba yaba betama papa na bina tsangi biso biloko za ban pourquoi ba intervention ba mwene to kemba na papa to souffrir na ye biloko na fa sa ban yango moni ba noko ba tata masi bande ko mona bateso za pierre ba ba te comment na mala leki masi aye leki mobala aye ba komi 4 6 o pia 20000 na kuta misina ko manka ba bundela ka leroza na za na yo voilà bawela mbonga wenze po basomba bien te na fosa ko kwa ngata na famille ngana fanda na bo kilo mama na sala wenze yoko garoko mama mwasi na ngasa ngani make wenze wana na kitunga na chaka bango tena wala na uchi bolamba una pesa kwa famille modebo servir ngana mesa ndio bokota likele mbaki nzonzi yoko likela fa vaji pananga jamais ibali basalia ngaite ya nate tozo comprendre tala makambo etali libala kozaka na nini te kozana makambo ba papa karate libala ze tabia mpoko tonga na ngai yangoyo tufa ndongo comme ça makasi na tona ke mema seko ngana mema et puis faut yeba mobala porter ndaka batia sinda na bulu kutelo basa bazana fait pende tango vite pe bakisaye panda mo mtela ngabi ya pepe na ke ko na compagnie jamais donc c'est la potopoto et puis solo olami potopoto le mona kopo moko bomba na se akantini sirika ngo ate ko na kasi ya mungu tezaka bien ko chango sukate cha mungwa na tone na kubenda ngolo kwa na ole ngolo espia loso na posa dikolo pa muka mona kati balo sa ko sama kokoto lakini mimi na porta ko bali kwa mwezi matano kubanda nazi na kilibu bakumisanga shikito kama kasi mazanto tomite Pasteur John tomoni enzana kini lelo biloko ba effet et comme kotelema et comme koteka ma mingi un garçon biloko ba effet wa biloko ba effet na po mibala kisasa kotambola mingi mbongo ezate oyi so tambola déjà obike so tambola mingi ozite conscience comme ka faible so zana mwasi na ndako komona même bolingo na bino za bien te na sa bolingo pe bolingo tokoli ani omona nyonso nzoto lembi motivation ekufi omona esenga ka po bakisha bokoko bibaka baka biloko wana basa kisasa pe
bazaka soko lesi bien pété balinga suboli en tout cas kongoza ke mabe ya mon frère nazo ba bona sembutala nzamba sunga pe ko bani tozo bina ba fautif pas même toi tu as raison. Babina sali pour lingani tanga masolo boucle. Babina sali pour lingani tanga masolo boucle.